Bonjour, bonsoir, na balandi ya radio télévision. Bande konanga vérité en face liliwa ya ndeko policier oyo asili kokufa na kobetama. Nini ekomelie vérité en face premier ministre ba cortège to garde corps na ye ba sala kinini eloko ni s'est passé ba betaye pe ndeko fiston akufa. Congolais aza koloba de par-ci par-là mais vérité yango oyo eye na moko oyo azaki pembeni azali ko expliquer ba congolaise nini s'est passé ki eza manquement ya respect oyo ndeko asalaki oyo nini asalaki po ba betaye pe akufa bolanda bande konanga vérité. Banso bazui libaku ya kolanda biso na après-midi na lelo banso bazali na ekolo ya biso République démocratique ya Congo toye na information moko oyo ezali ko circuler yebani na toile partout mais toye ko apporter moi touche na biso na analyse oyebi kezali émission na bino ya politiko tolingi ata ko biso toza ba politicien te kasi to landa kapo ya boyebi pe ko sosola ko landa koyeba moi na moi makambo mai mazali koleka na ekolo na biso démocratique ya Congo na boye tuli ko beta lisolo ya cortège ya première ministre madame Judith Suminwa owapi baike balobi cortège ebomi policier ya roulage oyo azalaki atiami po ya mosala ya ko sembola alima mituka oyo ezali koleka na nzela nde na boye tolingi kosolola lokola bakongole koyeba lolenge nini likambo oyo na ba information tozwi pena oyo biso moko tokoki kozala ke tomonaki nde tomemi lisolo oyo ya solo na kati na toile biso nyonso tozali kolanda cortège ebomi policier cortège ya première ministre ebomi policier esalami lolenge nini na ba information biso tozwi ministre ya Yambo oyo ezali madame Suminwa Judith kati na kokende na mosala azui mbela o babengi epai ya autorité numéro 1 ya mboka azui mbela ye akende na lombango po atina ya mosala nde na boye na nzela akutani na embouteillage oyo toyebi biso baso ezali kosalama likolo miso na mboka ya biso kasi na ntina ya mosala mpona koluka solution na bamakambo eze kokoma na mboka akangami nde na boye esengelaki koluka lolenge nini ya kodusola mpo ya kobima okeye mosala nde na boye mbele ya mibale ekokotela ye kati na telefone to na lokolo ya mondele nde na boye madame Judith Suminwa akosenga na baye bazali lokola kokamba na moto oyo azali kokamba sécurité ya ye kozwa sens contraire oyo bakongolais balobaka sens unique sens contraire na oyo esengelaki kosala nde na boye kokende na lombango lokola mbiangama ya chef de l'état ezalaki esengelaki akende na lombango kokoma na esika ya barrière ezalaki esengelaki basoda oyo bazali komi na garde na ye bakita mpo ya kofongola nzela nde na boye maye malekaki lolenge lisolo eza kobetama ete soda oyo abimisaki maloba mabe epai ya ministre ya Yambo madame Judith Suminwa na lolenge ya malamu te kasi lokwa azali kokende na lombango esengelaki akende répondre epai ya chef de l'état nde na boye tolandi batémoignage epai ya bapolisier oyo bazalaki na esika ya mosala pour ya koloba ete cortège tango bakei kotika ministre première ministre nde na we basongi po ya kozwa policier oyo alobaki maloba ya mabe na koyi koloba yango na etando ekete parce que kozala propreté tango mosusu bana bakoyi kolanda
makambo tozoloba ezali ba information biso tozwi na source nde na boye bakozwa ye mpo bakende kointerroge ye bamemi ye na auditorat selon témoignage ya policier oyo atiami mpo ya bokambi makambo ya mituka na nzela alobi babetaki ye na kati ya motuka kasi eske tokoki kozwa baimage soki tokoki kozwa mwa bilembo ya baimage oyo tokoki kondimisa biso makambo balobi parce que biso tokoki kondima likambo à l'aveuglette te esengeli bilembo ezala nde na boye totuni est-ce que babetaki ye ok supposons babetaki ye mais ntango bakiti na ye na auditorat eloko nini oyo bato na auditorat bakonstataki ntango bakokita na policier oyo mpe réaction na bango ezalaki nini nde na boye minite moke tozali koyamba mopaya mosusu oyo akoluka kopesa biso lisusu moi na likambo oyo na boye na partie 2 ya émission na biso ya lelo nde bokomona ye mpe apesa biso sikoyo en long et en large makambo mayema lekaki bolanda biso. Bonjour, Nabalandinho sur Radio Télévision, bonjour, bande quoi TikTok, bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier, bande quoi trouver une photo sur la des Cambo, il y a pas promotion na communauté congolaise. Donc, tu es pour la communauté Nabiso, pour la promotion, et bien on a eu au TKK, marchandise na yo, oyo so azana pour ça, il y a promotion. Luka biso to solo promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez oza na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to solo promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité pour promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso pour tout ça là promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza pour ça pour na promotion na ba congolaise ba o tout banda biso ndeko contacter biso to ça là yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oya kozala intéressé contacter na katia Radio TV4 ezali TikTok na biso pe na Radio Télévision ezali YouTube na biso Radio News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.